Mbote mingi bandeko basi pe mibali oyo bozolanda biso, ça c'est Couleur d'origine télévision. Vous savez que Couleur d'origine de télévision eza wana pona ko servir bino vraiment ba image ya kitoko, ba information ya bien avec Moïse VK vraiment nayebi que équipe eza vraiment costaud. Je salue ba abonné nyonso à Couleur d'origine oyo bozotala biso na numéro na biso ya lelo, sans oublier notre boss Crispin Leng à partir des États-Unis. Motema Mama Fleury c'est vraiment bovanda na kimia et puis Biro na yo wana vraiment boss peselanga bango mbote na oza pe na posta liste na bango pona tangaka komona bango vraiment comme il faut. C'est votre humble serviteur Yeyo chante moi na Kin Santa des Nuances, Ange Noir, Cheval Noir, Chic Men, Pap of Love. Il est comment? C'est bon. Temps normal, même moral, GDG, feeling na cadre idéologie. Voici Yeyo. Magnifico, fantastico, esthético, chic, men na ba information chic, na image ya chic, na maramnion so ya chic ka ndenge boss nanga Crispin Lenga alinga ka donc tozo bunda poto sala musala. Lelo vraiment ngai chante na tamboli pona uluka bino ba information pe na zoli bino information na zo ya mbela bino bandeko oyo bazali baza vraiment ba comédien. Lelo naza na piste comique na osona ba comédien oyo bandeko na biso na uteko ya bango la fois passée na bi ke bo commenta ki mingi bo tala ki pe mingi. Alors lelo vraiment na osolana bango na koyamba bango na cadre idéologique a poto te peux savoir nos informations ndenge ezalaka. Je salue le pasteur Jerry Mayuku bandeko nyonso batala rabiso les guerriers des Mino Congo na bi ke boza toujours en ligne. Bandeko langa ou bazali pembeni o papa danger komako papa danger bonne santé toujours confinement toujours vivre car bonne santé. Non santé vraiment ça bien ndenge nzamba bomo ya zo bomba biso. Na moni bandeko msupe bazali wala ndeko pusana s'il vous plaît. Comment oui ndeko boni normal vraiment. Kombo nani Henri Chingambo. Ndeko Henri. Na moni pe maman la biso maman leka s'il vous plaît leka maman. Bonne santé maman. Santé za bien na ngolu ya Nzambe. Kombo nani? Kombo Olga Nzazi. Olga Nzazi. Héritier CPT. Ndeko na ngai bonne santé. Pepe dinde. Mikolo ba obenga yo nani? Marocain. En tout cas comprenez que émission lelo na sala on a équipe costaud oyo bomoni pembeni na ngai. Toko solana bango en court et en large, toujours na cadre idéologie. Mokili mobimba sima mandala la, Yeyo chante nde mutaza na micro. Donc ceux qui peuvent vocal esengi na tatolia on ndenga li sekité poto pesa information ndenge esengeli na cadre ya idéologie. Papa danger. Yeah. Bonne santé ko? Non, santé kitoko ndeko zomona kaka ya kakolea te. Obi que émission to ça qui la fois passée en tout cas ba commenter ma casse. Bon, oui. Batu faut pas commenter, c'est parce que bateau baleka qui basala qui émission ba batu lokola batu nyosté. Baza bateau vraiment très spécial. Congo, Afrique, monde, dans Batia Espoir Nabiso. En tout cas. Donc trop spécial quand trop spécial. Héritier CPT. Héritier CPT. Balobi yo kana mabe. Boyi bande kondire. Yo pe ba boya kayo un jour. Ah bon. Kobo eza problème. Tenga la boyi bande côté. Comprendre? Nga lobela ginde. Vérité n'est présent Blaise Aloba. D'ailleurs loba non na ma solo yo. Vérité n'est pas bomaraye. De vérité ka bomanga parce que na finga mutute. Mais na loba na ka vérité. Donc c'est vérité sur mutu italien. Comprenez mes chers internautes que je suis avec les acteurs du groupe les Échos d'Issali, il y a président Blaise Lucano. Le président Blaise Lucano Chinedou. Mais il fait partie des Nigériens? Non, Aza nationalité congolaise, mais le Kola Aza talentueux de travailler avec Biloko mingi ba Nigérien. Parlons maintenant de l'Écho d'Issali. Comme le niveau nini à travailler? Bon, l'Écho d'Issali vraiment to comme musica physique koto sima. On est en train de travailler, toujours bosser. Bon, il n'y a pas à dire. Mais c'est comme si vous avez chef Kuna? Oui, je suis chef du groupe. L'Écho d'Issali. C'est moi qui dirige l'Écho d'Issali. Alors, vous préparez le moins à ma casse, je crois. Bon, oui. Dans ce biso dernièrement, tout ça qui na eloko mo ya makasi to bande ko préparer mais to tsa on stand-by. Les loyo to on eloko msusu to bimisi to ça la SOS danger. Donc c'est moi danger. Donc sucré ou salé danger. Danger. SOS danger. Donc on a filmé oyo to zolambela bana ya Kin
Afrique mokili mobimba poto sepelisa vraiment ba. namoni ndeko na ngai Bogar ndeko o banda musalo makala Kala vraiment nga naza vraiment star moko artiste complet parce que nauti na ballet na yesiko na cinéma naza vraiment artiste complet. donc bini omoni ozoloba te okoti na scène pour le bateau Na travaillé trop na ballet na minute vraiment na koti na monde cinéma. c'est là biso moi vocal moi baleko Kolinga te ba yibako. Bandeko, je suis avec Oza groupe Eko di Sali vraiment on s'appelle ça biso durant émission Oyo héritier CPT marocain. Marocain alors SOS danger. Toze la nina kat. Na SOS danger nazoka mawa. Nazoka mawa po bo wana tanga ezokweya. Moni bande to loba ine mission leki wana. Que notre lamba soupu. Donc biloko zo lambama et loko wana na ebité. Omoni ezana na komisi ba Nigeria te na kitisi bisote. Momoni loko to préparer. Eza pene loko ke non. Oté film nigérien parce que en Afrique ba frapper. Oté film ba nigérien. Oté SOS danger, il y a Eko di Sali. Oté pena boye. Omoni ke non où est-ce film et théâtre parce que bamsou ba bossa na théâtre za na kati ya salle vous comprenez cinéma est cinéma biso travail cinéma vous comprenez chief na ngalobi donc biso sikoyo to est na cinéma na RDC donc ndé to za boye to so ba Nigérien que non bazana ba peu danger té donc eloko bozo sala oyo soki batangi ba Nigérien ba Tanzanien ba Ghanéen ba tie biso pe na kati ba tie biso na kati Tanzanie te so tangi peut-être na kolo ba Nigeria c'est de biso c'est vrai ba Tanzanie sima ba mususu na sima donc Eko di Sali ezo participer na évolution RDC na cinéma 100%. Papa nazo ye biso ke non na tambola na ngai na ba groupe to sala pe ba groupe yo poza mutama solo malgré le loza na lisangu mais oza mutama solo zo comprendre na tali pena ba répétition musu to kenara mona mutu ninga yaki na poudre na ye na rouge à lèvres na ye donc on travaille ma casse mais biso ce qu'on travaille ça que talaka bobandi 8h tu 16h so OK yo moko pena vous avez respecté les droits de travail c'est 8 heures de travail oui oh yo moko zo nga ndaku au senti que non na oti ko bosser donc et loko tozo lamba en tout cas merci na président na Blaise Luka donc voilà et puis moi ezaka na pena répétition na sisibwe na keba masana na docteur Emmanuel José Tiazi na keba papa ya neni tubanga tatonga moko ya antidouleur pour zo sentir pena que non olingo ngunza mabo sala nzongo boye makolo e permettre te pour nini okutaki travailler vraiment ma case maman la biso Olga maman Olga yebisa biso nanu SOS danger ozape na kati naza kati ya film wana donc makambo bien eza na kati yo défendre rôle nini donc nga nazo défendre rôle ya na préféré bomba opana c'est pété tika maman loba Olga maman Olga soki na yebiso ke non bandeko bolimbisanga asena une semaine te mais lelo ninga za ba auto tourner mais on dirait ils appellent moko ba défaut oyo ba groupe ebele bo komi nango mutu akembi na nte botie na scène non omoni les problèmes ezanini eza likambo ya formation vous comprenez c'est-à-dire que omoni mwana soki bandi déjà kotelema asimba mesa soki bolandeli une semaine ezebila tambo mona bana msuba ba mwana atambola na 7 mois mwana atambola na 8 mois même si bakenda ati ba 2 ans parce que moni formation tala décalage ya temps ya durée ya temps ya répétition c'est-à-dire que non ndenge azaboye ba Nigeria ba ko bengisa ye to batindi akekuna ya solo maman oui eza bongo c'est vrai mais yo ebi ko otala théâtre oui natala théâtre olulaka moi si nini a jouera bien ndenge oyo lingo jouer le quoi bon pona ngai na sepelaka na ndenge Exil Pechanga a jouaka Black Live oui na sepela na ndenge a jouaka ya moni e presanga pena sa nini na koma ko jouer
Mes chers internautes, comprenez que je suis avec les artistes du groupe Eco Disali. Donc, tous évoluent dans le cadre de bien. Donc, ils défendre le cannabis, ils mettre œuvre à ma casse sur terrain de façon que le cannabis tous à la in. Si vous avez payé ma casse au cinéma, vous avez RDC par grâce il y a groupe Oyo Eco Disali. La zone n'est pas un déco papa danger. La moni et loko bozo sala. Ils ont matissé Binopé artiste et beaucoup de succès. Bon, sur le bic nous ont matissa. Oui, ils ont matissa pour tomata déjà. Comme tango ya leloté. Pour danger aux hommes on a danger à danger leloté. Na beta qui li solo na monsieur le kaki danger za danger kala. Donc tous ça lango pour toute la population. Et ça la biso rende mais ça non ça la biso. Mais danger za danger kala ça mata. Donc on mata combien de fois? Alors, papa Danger, héritier de Kolangai marocain, de Kolanga les danseurs, na maman biso Olga, nani posé bino kamo kobo. Na habité les loyo bozolo ba niveau oui, beaucoup mata niveau. Mais c'est comme si succès ils ont comme Sabino ba teti, succès ils ont comme Sabino ba irresponsable, succès ils ont comme Sabino vraiment ba enga. Na habité soki boyebi source ya likambo ngala lingina loba ndeko danger. Bon, merci. Oui, mais succès, tant que succès comme ça, quand on liboma. Jamais la mona moutoya succès avant de croiser les bras, à croiser les jambes. Non. Donc, n'est pas de croiser les jambes, ça veut dire bon succès. Hey, na lo banin. Succès comme ça, moutou liboma. Mais problème est anin. Moutou aye bako gérer succès na ye. On m'a dit ya ndenge moko mwana muke to mutu. Okopesa mbongo. Bon, joa $500 all. Au moment où tu as $500 à même on a folie. $500 est même troublé. Mais ça tu me choisis $500 abandon raisonner. Na $500 au fond a raisonner na baksa 200 moko likolo na travayango pour na komata na 700. Na 500 wana na sombi nanga ba cash na sombi ba body na bando teka na multiplier même du soir 500 wana multiplier wana tam sou moi chéri moko monelio ba passe na bangonga wana a supportaki allez et komi ni muta niveau na ah là peut-être bango hein là peut-être bango mengate les danseurs na habité likamna soloba Henri pour nanga vraiment Henri akoloba boui succès pour nanga isenga na muto azana maîtrise muto azana maîtrise te a repète beti biso ba Henri bana ya président Blaise luka kuchinedu maîtrise eza succès le kabiso ma to ele kamutute wana ba beti nga maîtrise succès ça ma casse parce que na sala ba spectacle belé ya mineni na walunde Bruxelles to beta na Brazza na komati Luanda tout leka na président Bebinzoli succès fait ko le kangate parce que naza artiste moko na dena balar nanga c'est que mais malgré balar na yo wana chéri no ya kalazaka kaye Cheka kala te mama bana Cheka kala ezaka kaye mama ya bana papa la ngai mama bana nde bazo finga ma mikolo yo na ebité héritier sepete soko yebi lisolo nazo beta. Bon en fait ngana ko loba pour avant to kota na masolo wana na loba ndingo baba Osimbi succès, et puis folie, ingratitude. Bon, ingratitude est condamnable. Si. Vous comprenez? Parce que ça va blâmer sous. Bah wanga na raté. Ah ouais. Vous comprenez? Moi on a témé le besoin micro, le besoin caméra là. Bah tout le monde a mon marocain. Les marocains les lots. Pour la bête à tolo, il y a Eco Disali. Marocain les capés bandilat. Ah ouais. La fois passée, na tangela rayo, président na Papson. Na tangela ba maindu, ba bourgeois, ba jeune, mais sous na muté koko kima parce que na mutu. Vous comprenez? Partout na lekara. Na tangara na sitara. De bolamu toko wanga na ngote. Le roi ndesi na tongo. Na bima pona ke tournage. Na kutana masanga docteur Emmanuel José Tiazi. Ah, artiste neni ya. OK ma solo. Ah, tiens. Zota moi loko. Et ça le moi bien. Mais est-ce que ngata on a loba ah yaza azate. Mais na oyemba kombo le nyoso.
Mais donc taza mona mobali mais lobi esimbi oke poto allez comme wanga na mwasi na yo oyo tanga pesa no mama mwasi mbote héritier c'est pété toza devant média maman na ye pesa no mwasi na mbote makambo zoluka donc moni nengo zotina ngana mais tant nazonga na una na bunda te soko bundi seke okosi biso bengo yo kata makambo problème te na roya pesa no chéri na mbote nga pesi mon cœur oyo ofinga te na ba voice lobby mon chou natanga kombo mon papier mouchoir mon bouchou mon poudre na otangi kombo na été na otangi kombo na été my baby Ixil Mengi Maman Ixil Mengi Maman Ixil Mengi na pesi yo mote place ozali Ixil Mengi aozo ba voice ya marque oto kate yande yani donc boza ba artiste mais boza na tante boyebi actualité te mais ça mais moko ya ba artiste na bino ba voice na etamboli pour le moment na ba image même voire même débat au sakanate en fait ba artiste basé belé nani bolandi dossier ya grand frère na bino Janité waza na niveau poto en fait Jani oseki makasi héritier c'est pété bon ton na rôle na yoki siko Mes chers internautes, comprenez que je suis avec les artistes et nabi ke ba bomba kabandeko na ba artiste makasi. Mais ngai na bon porter conseil, bon porter ba critique sur le dossier wana. Est-ce que lobby pe beaucoup réagir bongo, c'est que ba histoire bo salaka. Boye ba na non bien héritier c'est pété. Hein? Ce que landi bête na biso dans le solo yo landi ya ndeko Jani ezandeni. Bon en fait bana Congo ban Afrique ban poto bino tu boyebi ke ngana bomba na ngai so que suis nango na pe mara na pe manzambe yende to banga mais vérité photo sa nini to le avait na Jani na opesa mbote baza ba Jani Fire baza ba ene na prêtre na niveau ya ko jouer na scène aza muto ya pesa ngai elengi ngai marocain pour se retrouver dans le monde ils avaient dans Jani mais nazo opportunité na jouer na été mais na kutane deux fois la vie une fois la kutane na matanga sans souci to soula toujours matin soula une fois la kutane na église parce que marocain a peu chanter marocain a chanter ayembara musique ya nzambe c'est na travailler pas passer libambu au biso tout yebi de baoba bayaka wana toujours pétain au sol mais que na monde théâtre toujours mais aza inspiration nanga conseil nga na rope sa vie te koko mana na conseil te yebisa biso oyo landi dossier wana ezani dossier wana ndenge ezana ve Jani na sera na biso mao biso tout yebi que non basala lifa bazana na relation bien ti via mataki na neto au mona ba voice soki nazongi na bible nzambe azwesa malachi yebisi likambo na ngai na yo eza obosani mwasi ya souffrance ozomona so na notanga bato banéglige babasi na bango basoro na bango toyebi misusu baza na baprison misusu bakweya mosusu azalaki paster église ekwei mbongo ezalaki ekwei misusu emema bango mpe ntina liwa mais mon vieux mwasi na yo ata so olingi bosilana bosilana ata na tshombo te ata na tshombo mais bavoice wana euti nde na tshombo mais pourquoi non euti na tshombo mais eza ya tshombo litoyi na litoyi te parce que tanso bato bayoka baconversation na biso eza bareseau kuna bato ya bareseau kuna nde bayokaka mais tout le monde ayoka yango te donc ye alingi asilana na mwasi na ye akokaki mpe aloba na ye te parce que ya na poto mwasi aza soki yo otindi mbongo te mpo ya na ye te okokani ovanda no mpe kimia mais bainjure wana ekitisi biso ti eza lokola ve na biso kofeyemba yo likaku soki obebisi mbuma me bilei na yo moko ti bilei na ye moko ok vie soki te la vie continue ata oyo ofingi wana ozwi mosusu wana mpe ovanda no na kebakeba parce que lobi mpe osala nini
Bon, stock est de gauche à droite, sur terrain. Chéri, Pena Salini. Bon, en fait, Koluka Koyeba Maramu Chéri a sali. Wana eza na moi difficulté parce que c'est un mao toza na masolo mais tobeta na rapena te toyeba na ba toyeba ni te comprendre tout monde en attend sous na ba rassemblement mais boye toyeba ni te réalité à lisolo na ba voix sande toyoki ke na doki ni nanya fingi muninga ndoki bon biso tout toyebite tant yo tuninga yo kaki mes chers internautes Baptiste va bomba kamaninga na degré papa danger tout sur la solo yo comprendre ni na dossier voilà. Bon, j'espère ngana comprendre ndenge tout le monde a comprendre ndenge pe non yo kanga ndeko otuningati so tuninga mutuna c'est parce que yo pour landaki ba voice wana oyoka ko comprendre ki. Mais pourquoi je ne regarde pas loba? Oyebi déjà loko ezole kana. Non loba te. Bon. Oyebi kaka. Ba petit dans le danger de mort. Regarde là-bas si va pour na. Ndeko la ngai. Na dossier wana. Yo comprendre ni. Pona ngai dossier na na koloba. C'est pas de l'ingratitude. Te zana ngo ke ingratitude te. Pona nga ya ba bêtise na lingo sola débat ngote. Parce que tout ça rappelle moi si na place na ye. Hein? Maman za mutoyo azui mukumba amemi yo le font 9 mois aboti yo akolisi yo quelque part te ba kopesa basi valeur onanga venanga di koko vejani na lela fort venanga bongaki fallait pe ko mabongo mais maïse sopani ba raje ba vie abungaki fallait pe ko mabongo sera baksa muke oyebi tanto wela ka ko condamner mutu ebi juge malamu bakoko baloba na nga danger juge ya malamu aliaka nyama litoi mote juge malamu aliaka nyama ya matoi mibale lelo tozo condamner Jani Fire pourquoi poto ki ba voice na it est-ce que réalité ya likambo début et yango na bi début ya likambo est-ce que toyebi yango si est poussé ndeko nanga Jani ndeko nanga Jani abado bimisa ba voice bongo oyebi baba tolobaka motembe za sanduku te po lelo na bombi na nkese lo no sani donc via za kapa mbikudi ya kangi ndoki ba wana yo ndelo binga te to ki ba voice te ba oui alobi bandoki kindoki mais kindoki zaka te na kango na maseke na mukila acte zo poser vis-à-vis nanga danger et après synonyme à kindoki et le bino fallait atokati mukila opikoli baseke ba oui ba na bizalé to tiko ka matana yo bisi mais au futa ka tikende nyoso futa alors na mekepe ko sola pardon na tuna na maman na biso Olga yo pe za na scène comique lelo po tende la biso maope aza actrice a jouaka donc ba kutani na scène ya théâtre oya sepesi ninga e bimi elongwe na groupe ba kei ko évoluer libanda to tiaka yo mao bakangi yo bandoki ya bongo okoloba nini mama bon mpo na nga na regrette nango makasi vraiment dans likambo nyonso ezalaka na solution mpe nango fallait bavanda basolola mais ya kosala ba voice boye eza bien te qu'est-ce que tu peux conseiller lui loba maman loba bon nga conseil na kopesa mobali awelaka kozwa décision mbala moko te ata ozalaki déjà remarquaki babiloko moko déjà ya mike pa mwasi bon okoka kozwa ka décision ba monter osala babiloko moko boye batutu ba comprendre donc mpo na nga conseil na opesa pa vie na nga na sepe na eloko vie na yo nani vie na nga Jani Fire donc na sepe na art te mais bamboto ya trop na lela effort donc il a raisonné. Héritier c'est pété. Marocain. Marocain continue ce que le royaume ngolo. Bon. Na lo babo. Makambo ya deux personnes. Il fait souvent rader. Parce que Bible lobi gana omoni mutu na mabe benga na mpandi soit yo kité benga mutu mususu. Soka nda yo kité publier. Mais ma solo ya relation amoureuse et intimité. Bon, ce qui est bon, c'est que bongo, ils ont quoi de tous les gars balabala. Quitte ça moi sinon quand ils sont là na balabala.
bato baleka babeta bino milolo non eza bamakambo moko ke non fo basola yango en catimini omoni vitesse internet ndenge ekende boye na baréseaux sociaux il faut kocontrôle lo mosusu osola na mutu na telefone osola na ye yeba maloba nini obimisa parce que akoki koenregistre yango asambusi yo parce que ceux qui viennent à Janata lobela et moi c'est mabe je ne crois pas yem ta publié car mais tu omoni comme bimi we point nini manque à maîtrise na ye ozomona ya moni ne bande na lobeka non akokai pas travailler na silence to tika basi musu na silence karaboye terre tengama ti moi ça comprend non à côté wana eloko eza esouté mais kofinga ebenda batirema je comprends je crois makamabo ça il a un maman irsilité non bon to ebité lobby o yaka mais ils ont makambo susu yaka et pe sarabiso nini mayele et puis ça biso leçon ndenge miko balobi libanga 18 chaku ndeke ko sekate tozo sekate to ebi lobité mais po ya mayele asara nini azwaka ya malamu ya mabe abwaki c'est-à-dire likambo oyo et puis ça biso leçon tu comprends au moins lelo ba ve jani basi d'opportunité ya konyata mboka mundele tu comprends soki to landele yango na monde atza no ka ba relation kas ozomona ezaka ka ba relation mais ba biso tozana na kinawa tolo tapé non lobby osala nini onya tapé ma omona teke nzela biso ebeba tobi maba moins sérieux vous comprenez tobi maba moins sérieux basi bon maba moins sérieux non musala aro to sala ezate na koti a pona ça lox na toboli to non na koti a te po nini na normalité na ko linga ba chérité na kota kuna comme ça na sasara bango non ezali musala vous comprenez Marocain c'est un ingénieur maintenancier médical. Vous comprenez? Elle a la scène là qui Kazaka, acteur. Elle a quel amsa nanga, na lati Kazaka nanga qui est ingénieur. C'est-à-dire que non, et le coup faut topé sa valeur. Et c'est ce yoka Jean-Claude Van Damme. A sali voice ça finit moi sinon. Et c'est yoka Jean-Claude Van Damme. A sali voice à l'axis sexe non. Azana vie nae. Azana personne, na personnage. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons continué à champ de bataille. Jean-Claude Van Damme n'a pas de mais on peut les qui ont les ans na personnage non. On est à personne. Vous comprenez? C'est quoi? Ce qui personne comme vous a touché, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Au moins les lots, toutes ces émissions là-bas balati. Mais l'habitant ces émissions to roba non, tout qui attend la flat mon tout ça. Et tu nga linga na luka batati te baza benga. Pendant qu'il y a déjà au bon sens là au commis déjà na sommet aux bébé c'est là ce que batu musu baza na sima là bande ko langa ba artiste to pese loko valeur to za nemo na ba Jackie Chan to za nemo na ba Arnold Schwarzenegger to za ba acteur mais moko moko te tout monde na WhatsApp kuna ba bisi vie privée à Jean-Claude Van Damme to yebi ata ngote pourquoi biso olinga ki mwasi kuno kendaki bosali makambo na bino o filmer eye yo actrice à moi so kena ko sala makambo kuna lobby ebimino to pese loko valeur et loko to pese ngo valeur aro to sala théâtre o et so misa mapango lelo vena ngaza pour tous za musala o vous comprenez de to pese ngo valeur. Ouais, merci héritier CPT. Mes chers internautes, comprenez que nous tendons déjà vers la fin. Nazana artiste ya Eko Disali, il y a président Blaise Lukandu au Chinedu au Tozana Bango. En tout cas, wana bazo porter conseil na ndeko na bango artiste par rapport à makambo eza sur terrain. Donc de ma part ngapé na koyi koloba moko. Donc il dit solo yo dans un premier temps et c'est Pelisa Ngai. Pour la Kanisara, viens na biso Jani na ba moto ba bazaki na ba bulaka kotaka système oya ya ba PD. Ok, viens à la moi si va beau taper donc viens à côté na ligne wana te. Donc viens félicitations au tigela ba zo ba la ba kota ligne wana ba kene na ba makambo wana. Donc yo pena oza mobali au beau taku tout donc c'est que félicitations à notre vieux mais par rapport ya likambo oyo mais quand peu ko solana ndenge et c'est bébé n'a pas promédie.
Promedi CPT. Na luka bon pour m'appeler En tout cas, merci, on se défend. Merci vraiment. Nous tendons déjà vers la fin. Na pesi mbote na ba fan na biso Pasteur Jerry Mayuku, Pasteur Toubi Mayuku, Pasteur Age Mouika, na pesi mbote siko zali. Maman la biso Sylvie Mawete, maman na princesse Mawete, na pesi mbote JM Mbavu, les guerriers de Mino Congo, bande kolanga nyonso vraiment obo soutenanga na pesi bino mbote. Pour me contacter moi je chante moi na kini Santa de Niance en jouant Cheval Noir Chic même pas of love. Il faut faire seulement plus 243 89 63 23 924. Plus 243 89 63 23 924. Wana vraiment ozwinga moko to sololi ou bien au bengi na ba numéro nyonso eza affiché wana. En tout cas okozwa information ya ngai yeyo chante. Nous tendons déjà vers la fin na ebité Papa Danger au pesa biso programme ya groupe na bino Eco Disali et puis na moi message moko particulier na moi quelques mabanga bino nyonso presque côté tout ça émission na biso. Merci vraiment. Bana Kin, Bana Braza, Afrique, Kobo Sanate Europe, Mokele Mobimba. Programme na biso ya Eco Disali za vraiment marché, toujours Kobongi c'est la bino soupe ya malonga, SOS danger. Pour na ben na bino toujours bongisa l'amour et la haine. Mais totali frappe l'okwane kopesa coronavirus sima. Donc, na coronavirus bolataki ba kashine. Mais na l'amour et la haine. D'être so bonga bolata ba casse pousser. Ya to tsono pembeni. To c'est la bino SOS danger. Même bien que yango pe d'abord bongisa ba botine pour ya mana moto. Nous on est là toujours avec le président Blaise Luka, nous toujours répété na Kimbangu. Bana Kimbangu ya bino yangoyo. Mama dédicace. De na loba. Merci na babino ba obo soutenaka nga. Premièrement na zanga te koloba. Mon pasteur, mon prophète spirituel oya priaka pona danger kendaka kaka kendaka na ngolo nzambe. Mon prophète Ngeli Mukoko. Mosakolo na bikolo. La sœur Alphonsine Diabanso en France, Maria la Douce, Libala Malamu en France, Siko Zali, Ndekonangai, le prophète Mustapha Lushinga, sans oublier les docteurs, les jeunes docteurs du monde, docteur Emmanuel Joseph Ntiazi, docteur Walekiba, docteur Nyos, les docteurs par l'excellent, à part Nzambe Zaye, Awana Congo. Donc, gros bisous. Bolandaka, bo soutenaka, bo soutenaka, humble serviteur na bino. C'est s'abonner na couleur d'origine. Ah! Nalobaki na biso, pe na zoloba. Bomoni chaîne oyo. Ba benga ngo couleur d'origine. Kombo nango couleur d'origine. Na be eza couleur d'origine te ya pirate. Mais eza vraiment couleur d'origine. Les artistes. Bota la chaîne. Ya malonga o esenge na biso to s'abonner. Ba comédien, ba musicien, ba artiste peintre, ba artiste décorateur. Biso ba tout ça la art plastique. Na yope. O talanga o linganga s'abonner na chaîne aux couleurs d'origine. Exactement chaîne moko clair et net. Osa jamais dessus. Merci Papa Danger. En tout cas na bengani OK malam. Ah merci. Ndeko ngai Liloba Suka et puis moi ma dédicace. Liloba Suka ezaki nazo senga na grand frère nanga. Grand frère Mbeba c'est salami. Moi au corjango déjà minute ezate mais na bisio zala tien pour erreur au vieux ils ont allé sous-souter tant kinga petit na on a linga ko mingi erreur ils ont allé sous-souter mais na rosenga ke loko ya bieza artiste face à la soin. Artiste o aza salita mika ko lekada TVT parce que nga arichingamo na ko affronter ngama mona Blaise Chine Luka ko prêtre artiste za la soin so aux artistes aux salita na formation président Baby Njoli a pesio te nga artiste parce que na fréquenté ba président Belé maintenant c'est un artiste faut soin moi ma dédicace soin na opesa mbote na masa na ngai prêtre contrôle nzat et gamo grosso prêtre masa na la post business mbala grand changeur c'est mbo mobimba yé prêtre yebisa bango pe ba s'abonner na couleur d'origine mais na kosenga la post contrôle pe bino nyoso bana mikili bana Congo bana monde mobimba bozotala chaîne bino yango yo
air yango boyebela la vision couleur d'origine to bengi bino okota tempo match ya bien maintenant on peut ça maman Aïdja Iboma Dodo Jay-Z Del Pirlo Flavie bana papa mais oncle nanga quoi yom to simba fritek contrôler bango mettre fausse ve Saddam carré na sisi wana président Blaise na lela au fort merci Ndekolanga. OK madame carré akenanga. Ouais mes chers internautes, je suis avec mes invités au Batikali, maman Olga, na invité moi Liloba Suka na mbote na yo. Bon Liloba Suka na ngala ko Ko linga ba artiste était ba pengisa wote na scène. Te na ko linga ba artiste était naza déjà na mbala na occupé. Donc toza ko famille do ba vieux na ba na ko aider pété yo aza famille na ida ki mikolo wana. Non, jamais na ko aider artiste na mona ba vieux na pixer donc comme ça na. Kabela lipa na nini ko kabela nini yote. Na kabela lipa na kabela pe na idée à jouer mais nini ana na ko kabela te. Yo moye biti na ko kabate mama bote. Donc na pesi mbote na ngai na mama na ngai Hélène Mengi na yo pesa mbote na ma copine ami eti Maria Nzita na pesi mbote na leki na nga Fatou Kani na pesi mbote na Armati Nzazi Claudine Nzazi Eline Nzazi Yannick Nzazi donc famille Nzazi na pesi bino bambote ya trop. Donc il faut s'abonner na couleur d'origine télévision donc il faut s'abonner wana donc bomoni mwana bino aleki wana Olga Nzazi donc bino pe bo s'abonner na couleur d'origine. Merci maman. OK malam. Merci. Namoni peme na sepete pamba pamba yepe à comité. Bon total héritier sepete marocain je suis resté avec toi na habité moi Liloba Suka na ba dédicace na yo de façon que to finir émission. Bon Liloba bena Suka ezate parce que tozana na vie mutakufa na pesa Liloba Suka. Comprends o eza chaîne na biso couleur d'origine de toko pesa Liloba Suka tilo kwa toke libela a eza parler le bosso na lobana pour la chaîne. Bana poto, bana Afrique, bana Brazza, Mokili Mobimba, États-Unis, chaîne Nabino, Yango. Olingo info, chaîne Nabino, Yango yo. Ah, koko tano wa chapite. Aux informations le kuta. Betaraka, couleur d'origine télévision. Mbalamoko, on doit bien formation à solo. Kokeno la chaîne était pour ba kosayo. Yaka awa, s'abonner awa, pour nous on a bloqué kitoko pe elengi. Programme ya groupe et puis moi dédicace. Programme à groupe ça, tu répéteras lundi, tu répéteras mercredi, puis samedi. De 9h à 16h. Et ça la Bossengé, cartoon numéro 24. Au CPLA ça à théâtre. Attends nous salaté, attends au sala, attends au tambola, yaka. Yaka tuzawana tukuyamba yo okuta ba chief tu bazana. Chief nanga danger zawana akoyamba yo osadie na groupe pona mabanga libanga ne likabo etikali muke bwakata mwa mibale baninge bele na muke injustice misato nsko na tika na pona misato wana na baino na papa na ngai José CPT l'honorable honorable cadre na DGI yiwana ndo sa masolo. Nasimbi grande sœur nangai propre Fifi CPT. À partir de la France. De tout monde na telemi boye. Masolo na ye. Si ngapela na telemi boye. Na tema comme soupe na masolo na ye. Kala nene onanga ya lobi. Dikamune lamba. Vous comprenez? Pour lelo to est simple. Surtout wanta otoya. C'est un matin de l'eau la na WhatsApp go. Troisième mutu. Bon voilà ben c'est là on a tu kana la masse. Yo ni tu wana na la tan kilote. Bon voilà ben na saki wana. Na raisonner ve wemba. Fona bimande wemba bimagi. Donc yo sala na tala petit no yeyo. Masolongo yango ba chéri tout ya poto. Na lela bino artiste na bino yeyo. Ozana posa otinde lamba. Ozana posa otinde moi $400. Numéro nanga yango plus 243 89 44 39 230. Obengi tongo pourquoi okozwanga et bongo libanga ya suka nani wana docteur de docteur oye na ebiti ata muto ye tala mama loko ya mbasu na seconde azi pénicilline
lokolo ezongi docteur Emmanuel José Tiazi wumela na ngwende na yo donc mabanga ya kilo zalaka na esala bien motema malamu ba gros bisous ibanga ya suki eza ya mon président Blaise Lukanu Chinedu yo maboko to yo sakana maboko to mon président il est là yo fort. Ah ouais, merci, ça c'est couleur d'origine. Papa Danger, tu disais quoi? Tu comme déjà na suka émission na biso donc tozo kabana. Merci na bosana keloko moko ya yebisa bana ya Congo bana mokili mobimba. Papa Danger za pona bino. Et puis tu as oublié de donner les numéros. Ah bon. Pour au moins émission toto sala dernièrement en tout cas téléphone charge bando aussi la pamba ba appel bebo na tunaki bango na sali nini studia tazande konanga na zolo ba masola studia tapo ngana studia tatobiminda kumoko pa zigura ata bozolo bagano tozobeta likolo moko oui Tome pas tata moko problème de soki dingai danger dina zo sala bongo studia tapa kando sala bongo te pani alors bana kini pour moi bozwa papa danger ndenge bozo benga nga bo continuer ko benga massivement et ça nga vraiment ba c'est bon contact nanga ezali plus 243 89 55 720 27 plus 243 55 720 27 nde bokozwa vraiment papa danger nde bozo benga bo benga et ça langa bien na kenanga kutu. Ouais mes chers internautes, comprenez que ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était à vous Yeyo chante moi na kini santa de nuances ange noir cheval noir chic men pap of love. Il est comment? C'est bon, temps normal, même moral, GDG feeling. Voici Yeyo. Magnifico, fantastico, esthético, chic men. J'ai dit merci à Mama Marie Moulanga, Mama na Enoch Kongolo, Augusto et puis Baby G Live G-Dor. Je salue Ismaël et Simpi, sans oublier Adeba. Je salue Gaël Toutonda, sans oublier Bandeko Nyonso Oyo Basute Narangai, Jonathan Luamba. Vraiment, d'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse entre les mains dédié notre Seigneur, mon boss Crispin Lenga. Mbote na yo, ciao, on se retrouve à un numéro Moussousou.